Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans mon tunnel, c'est occasion à colada émission Maman Bijou dans mon cola lelo. Ngande kola bino à moi si na kombo ya bijoux d'or. Lelo Maman Bijou d'or na memeli bino thème na biso ya lelo. Ya émission na biso. Donc ezali kaka ke libala epesaka mutu valeur. Donc ndenge batu balobaka ke libala epesaka mutu valeur. Yango Maman Bijou d'or na vraiment tomeka kosolola parce que za na bande komiki batuna ngango na privé. Et puis, na petit comme on a découvert biso moko ya mwasi asali vidéo na titre on a thème oyo nga lobi wow pourquoi pas nga pena ya kosolola parce que batumi bazala na confusion batumi bazala na kobunga ba e baraté valeur ya mutu ezalaka po ezalaka nini kaka nga Maman Bijou d'or na eko yebisa bino valeur ya mutu abota na valeur na ye valeur ezate ke kaka soko za ndako libala ndoza na valeur non valeur mutu abotamaka na valeur na ye yango wana nde toye kosolola na mukolo ya lelo ndeko oyo ozotala ngata musesa mpona mbala ya liboso nono s'abonner na Bidor TV te Maman Bijou d'or naza koinvite yo s'abonner na Bidor TV fina cloche na notification po biloko nyonso to Maman Bijou d'or abanda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso partager vidéo oyo mpona ndeko moko azwa vraiment un plus na émission Maman Bijou osala na mukolo ya lelo commentaire na yo ndeko ekosala nga bien j'aime na yo kosala nga bien tala babonné na biso eza vraiment mokie et puis Maman Bijou sengaka lisungi ya partage bo partager ba vidéo ya Maman Bijou pona etala makai ko kopesa nga makasi na yaka lisusu pona ko yebisa bino ko pesa bino ba conseil na yaka ko betela bino masolo na yaka ko lambela bino na yaka ko sela bino makambo oyo babonné na nga bolingaka na salela bino merci na babonné na nga de bo pesa nga confiance de bo s'abonner na Bidor TV merci na batuyo surtout bo pesa biso confiance o bokene na maison de passage na biso o eza na matonge na Irebu A37 Maman Bijou alobaka maison de passage na biso eza wana pona bana ya poto pona bana ya Afrique pona bana ya États-Unis pona bana ya Asie pona bana ya mokili mobimba benga Maman Bijou sala réservation na yo parce que ma place na biso mingi ezala toujours ya kotonda tozala vraiment na ba place te parce que tozala biso kana support na biso en tout cas benga Maman Bijou sala réservation na yo tozala ba appartement na biso ebandi na $15 komatati na $30 Tous un appartement simple, tous un appartement chambre, salon, cuisine, tous un deux appartements, tous un pièce comme à deux chambres donc ils allaient deux chambres, salon, cuisine. Benga Maman Bijou, ça la réservation na yo, au cause la jamais de 6 années Maman Bijou doit aller bas place na biso pédé zali wow. Na quatre maison de passage na biso tous la boutique, ezote ka bilamba, ezote ka ba blouse ya modèle na modèle. Na quatre maison de passage na biso tous un restaurant, ce qu'on commande biloko, au sengi commande na yo en tout cas ba rolambela ba tikeli yo biloko na chambre ou bien na C ou bien na terrasse place sur rolinga okolia et puis maison de passage na biso à part restaurant au biloko ba commandaka tous un biloko tout ça la kaya chaque jour lokola ba makayabu lokola ba kamundele wana vomeza la longo biloko ya chaque jour Maman Bijou dazo zela onde ozotalanga pona ko la réservation maison de passage na biso maison de passage na biso la problème ya tamoto tous na courant na biso ya kitoko tous na mai na biso ya bien place na biso ezali kitoko ndako na biso ezali wow ba douche na biso eza propre tous vraiment donc na problème ni mokote Benganga, c'est la réservation na yo. Il y a maison de passage na biso au cause la journée de si na suka ya émission, il y a émission Maman Bijou na suka, il y a émission Maman Bijou de razo sala na hauteur ma publicité. Donc il y a maison de passage na biso et puis numéro de téléphone ezali na suka. Nazo sala nazo solo la moi mukie na thème oyo tozana ngo libala epesaka mutu valeur. Donc, si Maman Bijou a ici dans la bino de konabiso moko yepe a lobika makambongo après na souka na yeko la bino ba publicité la biso à maison de passage na biso. Maman Bijou donc ka ndenga na koloba na titre o nga la eli a lelo libala epesaka mutu valeur. Maman Bijou donc na koki koloba oui, comme na koki koloba non. De kolanga ozotala nga
peut-être comme pourquoi maman bijou d'or koloba non parce que biso surtout to ebika ki bato baloba ka li ba le pesa mutu valeur ba la pose na valeur ça la pose na valeur donc moi c'est abala te azala valeur te mo bala bala te azala valeur te donc ndenge bato baloba nde bato mokili baloba nde ba église elobaka yango est-ce que maman bijou d'or na ye vraiment to mekala ko sola moi mokie na thème oyo parce que maman bijou d'or na moni yango vraiment c'est faux na lobi ke comme beaucoup za la oui comme peu beaucoup za la non. Bande kolanga soki ka libala mtepesa batu epesa mutu valeur c'est que ba sango bazana valeur te c'est que ba maser bazana valeur te donc di hallo donc voilà biswa kene nan nala di hallo ozomona ete akoma mukolo nala di hallo donc ngai wana na ngolo bake na basango bazana valeur te comme pe ba maser bazana valeur te mais maman bijou do lelo na kotalisa bino libale pesa mutu valeur comme pe pesa mutu valeur te ko baleza malamu ko baleza mabete na uti kotangela bino ba maser na uti kotangela bino basango bango ba signala bango contrat na bango et pas ya nzambe ke ba balaka te fina bango mobimba yozalaka bongo mais siko pona batu normal ba oh biso to signer contrat te il faut ko bala il faut ozalanda kwa libala oui c'est bien ça bien vraiment ko ozalanda kwa libala mais ngana ko lobala bino ko zala na valeur hein eza d'abord to bota makanango eza la mutu mususu ko zala zana e marié mais azala na valeur te et ko zala na mutu mususu azana e célibataire azana donc un célibataire banda babota mais azana valeur makasi ami pesa ka valeur ami pesa dignité ami pesa ka respect au mokili koko pesa été ezala mutu musuta musu pas na divorcé mais azana valeur na ye parce que yebi loko nini o yazo sala ayebi o nini ye azali c'est ça le problème donc na yo kotalisa bino ekoko za ta mususu na couple moko boye ozana yo marié mais mobala pesa ka o valeur te na sens nini donc entourage na yo mobimba ba sepela ata mususu na couple na bino te na sens mobali makamu nyoso tuta mususu eleka na katikati ya libala na bino nyoso to abimisa yango libanda ta mususu yo tambola na nzela nzoka bato pembeni bato quartier basekana na bango yo mobala silisa yo valeur makamu nyoso tu ya yo mobala abimisa yango libanda ozala na valeur te mobali entourage na yo mobala li kotika te entourage mobala linga bana mike mobala linga ba mikolo mobala linga bato quartier mobala linga ne batu nyonso tu mobala silisa yo valeur ozana valeur te ndenge moko pe tokozonga lisusu mwasi mususu pe asilisa mobali na ye valeur mobali na eta mususu aza mobali ya valeur mais ye makambo mwasi asalaka batu baseka mobali wana parce que mwasi azali donc insupportable azali ta mususu ko se comporte amabe komela masanga pamba mwasi moko ya koswana pamba mwasi moko ya bilobela mwasi moko ya bidefa mwasi moko asilisa mobali na ye valeur mobali akoza na valeur na ye oyo abotama nango mais na kati ya couple aza na valeur te yango nazo talisa bino siko valeur to botama nango valeur mutu nde mutasala ke azala na valeur mwasi mususu mobali beta kae kaka mobala respecta kae te mobala mona kae lokola papier lokola eloko te ko gangela ye na miso abatu ko finga ye mwasi aza na valeur te siko na mutu avandaka ye moko loko abotama ye na valeur na ye dignité na ye aza bien avandi na ye très bien aza na valeur na ye bato mokili bapesaka ye valeur parce que bakokaka kutu kopusa na pembeni na ye te asala babétise te aza vraiment femme de valeur aza vraiment homme de valeur donc aleki na ye mutu ota mosu akeye libala mobali azosakana na ye mobali apesaka ye valeur te mobali afingaka ye na miso ya bato soki mobali abandi kofinga ye mobali abosanaki ta mosusu mama ya bana na nga mobali abosanaki ta mosusu mwasi ongam na bala ye ndenge moko mpe kaka na mwasi mosusu abandi kofinga mobali na ye na miso ya bato wow oh mwasi ya moto oui mwasi na ye abanga mobali te apesaka mobali respect te donc mwasi ndumba mwasi atika bakamarade ya mobali te mwasi asala n'importe quoi mobali quartier mobimbe asambwa na sens ke ta mosusu mobali abimi boye mwasi akotisi mutu mwasi azobima na nzela bato baolakisa mobali azobima na nzela bato baolakisa mobali na misapi tala mobali ya mwasi wana oyo tobimaka na ye donc mwasi moko asilisa mobali na ye valeur donc yango mama bijudo na eloko kala ye koyebisa bino ke valeur ya mutu ezaka il faut pas ka ozala na couple
parce que tobotama na valeur na biso oza kokoza oza na valeur na yo mais mutu moko boye quelque part asilisa yo valeur. Moi si elle a vraiment moi femme de caractère, moi si elle a bien, elle a posé, mon bala lirika ma place moko ya bassesse, mon bala lirika makambo ya buzoba, mon bala lirika ko ke ko vanda la place moko boye sili sara batu valeur et bandaki ko vanda bango wana, ba vanda wana ba ye ba rateke bazala na banda kuna bango. Batu bakoma koloba ah mwana mwasi wa supporta mobali ndenge ni mobali momela masanga. Mobali momeli bangi, mobali momeli masanga. Mobali abimara koma ko bimisa so la ba clochard ko tambola na nzela pamba place nyoso to mona ke kote kuna bazo flinga batu mobali wana azali. Kote kuna batonga batu mobali wana azali. Ba place mo ya ba futilité ba pamba mobali wana azali mais moi si na za kana valeur. Moi si na za femme de valeur mais c'est quoi à partir ya mobali na ye wana nde batu bakomi komona lisusu moi si wana lokola azana valeur te parce que ba lobaso ozana mutu apusu esika moko donc yo poko bika mutu apusu sikoyo malamu kutu ovanda na yo moko za na valeur na za na dignité na yo par rapport aux accompagner moko boye oyo azako silisa yo valeur. Valeur wala boloba kezala nini ezala ka bagi baleta batu la musapi ou bien ezala valeur à combien parce que ndeko na moko moi ça tuni yango ezala la valeur à combien parce que mutu mususu akokoza la zana ye moko mais azala ba bagi wana ta mususu azala ba bagi ta mususu kuta ba valeur ya ba alliance wana leki yango kutu mais azana ina valeur bandeko la to se tompaka libala espèce à mutu valeur te valeur ezala yo moko mutu botama na yango qui au tombé la moi si moi pas ça ndenge moko na yo en tout cas couple na bino la couple moko exemplaire eza couple moko ya malamu par rapport aux ala moi si moi ça doit peso valeur te moi si moko bisenga grave moi si moko akoka ko bomba secret ya ndako te ba secret to ndako libanda moi si moko donc makambo yo surtout mobali na ye tout abimisara libanda. Est-ce que vraiment couple wana pende ça na valeur? Oui, est-ce que moi si après pesa so pesa yo valeur pas plutôt le bac avant ozala na valeur il faut ozala na libala non. Balobara malamu ozala celle qui ozala mal compagnie. Eza mibali mingi ba pesa basi na bango valeur te eza pe na basi mingi ba pesa mibali na bango valeur te. Surtout tam so moi si mtabima kende musala mobala vanda na ndako mobala koma lokola papier lokola eloko te lokola papier hygiénique. Mobala azali sous na valeur te mobala azali donc malamu kutu apesa ta musu bana na ye valeur par rapport ya mobali mibali mingi pe bazala malamu kutu apesa bana na ye valeur par rapport ya mwasi oyo azala na ndako bongo tina na ngwezani. Est-ce que zaka libala mte pesa mutu valeur? Moi je crois pas. Moi je crois pas dans valeur mutu abota makana yango mama bijou dans l'émission na lelo ko umela te na eka kota di sabino ke valeur ya mutu ye moko abota makana yango yo moko il faut me pesa valeur. Zala la chance okuta apena mobali wa sana donc wa za mobali moko mobali de caractère wa akopesa yo valeur na miso bato. Okuta na mobali moko boy mobali ngo asambwisi na ye yo sambwa likola mobali wana. Mobali moko atambola na bana mikie abeta ba dame abeta ba carte na bana mikie donc moi ça suna valeur te. Mobali moko momeli basanga pamba ko kende ko vanda na ba fro shop ko kende ko sala ba banda kota ki ba pona donc avabi mais bukolo esika lo ba ki kende na nina kanga place. Est-ce que mobali na ça na valeur? Est-ce que azo pesa moi si na valeur? Quelque part nga pona na ko lo ba ke ye mo mtazo si sa valeur même mokile zala bongo te mokile mona ke moi si nesko mtasili valeur ou bien mobali asili valeur. Yo moko mutozo komi sambu se fallait yo moko ndio za koma sans valeur mais ezala bongo te koma ke oui au moins moi si avant dans na ndako moi si asila valeur mais donc baseka ke na nzela baseka ke na batu mais ya ezo e baté ba koma ko la kisa e misapitala moi si intel parce que mobali na sans esprit mobali na donc charisme ezate charisme élevé moi si charisme ezate pour la nini pour la mobile asilisa e valeur pour la moi c'est asilisa e valeur siko na muto azana e sel na ba charisme na e belé na ba caractère na e belé na ba valeur na e belé oye moka milingaka nani aleki donc to mekaka ko
ko raisonnera bien avant to bimisa makambo mususu lokumu ya mutu eza lokumu ya mutu eza libala oui bien sûr mais so ipo kuta ina mobali ya malamu ozwi lokumu wana so ipo kuta bi pe na mobali ya mabe okozwa lokumu ngo te ndenge moko pe na mwasi na mobali ozala mwasi mo mwasi ngo donc mwasi akoka ko gérer ndaku na ete nda makambo nyonso to anda kuka libanda mwasi asenga na pilipili asenga na tomati mwasi moko donc bisenga senga batu bakama babi mobali openze eska pesa mwasi na enda kumbongo na tala ndenge mobali oyo atikaka mwasi na salite mais ta mususu mobali abatu te ta mususu yo mwasi yo moto za salite mais nyonso tu mobali mwasi azosisa mobali na valeur yango elingi koloba te ke avant ozala na valeur il faut ozala na ndako ya libala non valeur tobotamaka nango mutu apesaka mutu ye moko mipesa valeur mutu yo moko donc yeba oyo ozali yango omona bacouple mingi omona esimbi te parce que mwasi azoyeba oyo azali mobali ayebaka te kazala na mwasi ya malamu mobali ayebaka te kazala na mwasi moko mwasi ya valeur donc mobali alingi asambwisa mwasi alobi jamais nga na bayi kolinga komikitisaka ntina niveau oyo mobali nanga aza mutu moko nayebi te ndenge moko mpe mobali akokovanda alobi non mwasi oyo azosilisa nga valeur mwasi oyo azosambwisa nga mwasi bilingalinga mwasi alingaka bato nyonso mwasi abimaka na n'importe quel mwasi asilisi nga valeur en tout cas ekoki donc eza na bapaster nde ta mosusu balobaka ke oui avant ozala na valeur il faut ozala obala nde bato mingi base trompaka mobali oyo kolinga kozala na ye il faut bokokala makambo mingi omona mwasi aza na ye ta mosusu mwasi ya valeur ake okutana na mobali moko mobali ya poubele esimba te ndenge moko mpe kaka na mobali yango bandeko na ngai nalingi kaka tolongola eloko wana na mutu na biso libala yango nde mutu epesaka mutu valeur moi je crois pas moi je dis non nga na boyi na nga libala ekoko opesa mutu valeur te ta mosu obotamaka na valeur na na famille na bino ozalaka nango très bien okoki kokutana mobali moko wese poubelle mobali asilisi yo valeur mobali asilisi yo lofundo mobali akomi kobima na ba n'importe quel batou quelle fille bakomi kolakisa lakisa misepi na nzela bakomi kofinga wana mutu alingaka fingo ta kofingo ta musuka mpona mobali na yo mais soki ozalaki na yo ta mosusu célibataire me makambo bongo ekutameli yo te yango wana il faut kaka koyeba ke valeur ya mutu ezalaka yo moko donc soki okutani na mobali oyo apesi yo lisusu valeur kitoko zupa obimi kitoko makasi mais soki okoki okutana na mutu yo oza nango na valeur okoki okutana na mutu oyo ayebi valeur na yo te mutu akomi kosangisa yo na batorchon akomi kosangisa yo na bilamba propre esika moko azomélange nyonso asilisi lokumu na yo eza mpe na ntina te donc tomekana nu kote wana koraisonna yango malamu toyebaka mpe ndenge nini tokoki kopesaka bato conseil libala epesaka mutu lokumu oui parce que eza na bato mosusu donc avant azala na valeur il faut azala ndako ya libala parce que soki aza ye moko azoyeba ndenge nini akoki kose contrôle te mais eza na mutu mosusu ata ye aza ye moko azoyeba ndenge nini akoki kose contrôle donc eza eloko eza important yango wana okoki okende mpe na ndako ya libala mais ozosala no poubelle osala na donc omérite na yo te oyebi kogere ndaku na yo te oyebi kobomba ndaku na yo te salita ndaku na yo nyonso tu libanda ça sert à rien yango avant tout il faut opesa nanu mutu conseil yo moko il faut ozalaka na valeur yo moko il faut ozalaka éduqué yo moko il faut ozalaka donc sage ntango okende na ndako ya libala nyonso tu ekosimba par rapport oza nango sage te oza nango na comportement ya mabe oyebi na yo ndenge nini bagera donc libala te sali donc problème tout ya kati ya ndako yo ozobimisa yango libanda mwasi so abandi kofinga mobali na miso ya bato non sikoyo bamakambo bongo il faut koyedikaka nde mutu avant kende na libala il faut ozala boye soki ozali exemple ozali boye nde ntango okende omona libala na ye kosimba par rapport mwasi ya bato azalaki na ye mwasi malamu mwasi ya valeur akei kokutana na mobali moko mobali asilisi ye valeur soki azalaki ye moko ta mosusu valeur wana elingaki esila te mobali asala bamakambo moko boye donc na nzela bato bakoma kosekaseka mwasi wana mwasi akoma na dépression mwasi akoma donc
donc comment na dépression moi si donc a perdra sens ya vie moi ça comment oloba la nzela pona nini pona kutana na mobali ya mabe azanga valeur azanga valeur te moi si pour aller tata monsieur lamba kitoko oyo donc na yebi te tam suba ndekone ba yokele ma basombelai siko wana tina libala nini ezali kokoza na couple musu boza na bino eloko te boza na bino na mbongo te mais donc mobali ayebi rôle na ye moi ça yebi rôle na ye dans makambo ndako na bango ebima libanda te couple moko vraiment exemplaire baswa na libanda te donc mon mobile azala na ba bêtise te moi ça azala na ba bêtise te ba giranda kuna bango kitoko wana vraiment ata tolo wana vraiment tori koloba ke oui libala pesa mutu valeur parce que moi ça za penza poser mobile aza poser bazala nango te eza ya bango mibale par rapport aux nango te mokili mobimba il faut yeba ki bozala nango te to pesa batu to pesa ne ba na conseil ya malamu pona bazala ka ba exemplaire na kati ka ba mabala na bango to pesa ka donc batu conseil ya bien avant que de komona vraiment valeur na kati ya libala na yo za la penza na valeur il faut za la beau il faut za exemplaire ndo kozwa valeur wala so za exemplaire to kozwa valeur wana te bagyo ba wala disona musapi ya ngonde te ke mtu kopesa o valeur non wana eza ba compliment eza ya robaki c'est pour batu mokili ndenge eza wana to sala mariage pona mokile ye ba ke nazala vivre na intel pona donc nazwa le kumu wana ya ba femme mariée ou bien ba homme marié mais eza te ke pona nazwa valeur il faut na lata bague wana musapi non okoko latisa mutu bague na musapi mais azana au salo makambo minene le kumu ya mutu ezaka ndako ya libala te ndako ya libala ou bien le kumu ya mutu ezate kaka il faut azala na mutu il faut avant mutu azwa valeur il faut kaka abala non je crois pas donc ceux qui bon c'est que donc moi ba ma sœur ba sala musala bango malamu ezate parce que babala na bango te moi ba pasteur ba nani ba sango ba sala musala bango kinzambe kozala te parce que bazana valeur te pour babala te non. Nga mama bijou donne ko yebisa bino c'est faux. Il faut d'abord yo moko mutu oza déjà na valeur na yo. Eza ozana na kati ndaku na yo, ndaku na bino yo mtu zotala nga avant que nde libala zala na valeur na omi pesa respect. Yeba na makambumba zala na ba limite ya makambo ko kiko sala. Place na mone za na malamu tezo portenge loko te na okende te. Na zala ba limite na ngai. Makamuni na ko sala na ko sala te ozala ba limite na oyebi ke oui nani na ko lingana nani na ko linga te c'est ça wana ki valeur a mutu nazala ba limite na ngai makamanda kuna ngai ona ko kikoloba na ona ko kikoloba te ata lelo soki na bali na kende na motina kati ndako ya libala par rapport lokwa ba lobi ka ke lokumu mutu ezali ndako ya libala valeur a mutu ezaka iko bala donc ozana o mûreté ozana o sageté okeka libala ndenge wana après okende kozwa valeur na kati ya libala na ndimité valeur babota maranango lokumu babota maranango respect dignité babota maranango mutu muso koza azana ina eloko te mais aza vraiment donc babenga autoritaire dans le sens que azana valeur azopesa mwasi na e valeur azopesa mobali na e valeur abi jamais na kolinga ba petite fille parce que ezoko kitisa mwasi nanga jamais na kolinga n'importe quel mwasi parce que mwasi nanga donc a aussi la valeur batona ba banga mwasi nanga te na kolinga n'importe quel mobali te parce que mobali nanga kozanga valeur na kosilisa mobali nanga dignité mobali nanga taza nango te jamais na kobetela batu yo surtout masolo na e parce que kosilisa e dignité mwasi nanga ya taza boye mabe mais jamais na ko lo mabe a mwasi nanga ta sala commerce mo esimba ate pourquoi na beta masolo na miso batu pourquoi batu la ba bakisa nini na kati c'est ça nyoso to na il faut to yebaka yango par rapport banda okota ndako ya libala lelaka na yo kaka mobali so bandi ko beta o banda lelo abeta ka yo kaka abeta ka o donc donc aza même pas na pesa ka yo même pas respect na miso batu mpata ko beta yo ko finga yo wana ki valeur a libala yango wana wala peza libala epesi mutu valeur yango wana moi je crois pas
to mekana ko raisonner de comme maman bijou d'or alobi valeur ba bota maranango to tika koloba n'importe quel makambo to loba na munoko na biso eza oyo biso to bimisa na munoko na biso eza yango te valeur pona oza na valeur il faut yo moko milinga yo moko il faut yeba oyo ozali yo moko yeba il faut yeba eloko nini naza ko sala nani naza ko vivre na ye il faut na protéger ye na protéger ngamo po batu mususu basaka na été c'est ça. Ndenge ngo bika ba mama na kati anda ku mabe bana na nganga mu tu na gérer yango parce que noki batu nyoso to libande comme sujet na barona monoko yo kozwa moi si na o livrer ye pas ya batu nyoso tout et donc est-ce que on peut ça valeur moi je crois pas bola ndeko na biso ya moi si na tieli bino ana sima après botala ba publicité na biso mama bijou lobi makambo bini to lobaka il faut tozala na moi ba réserve ya roloba ko bimisa makambo parce que eza na batu mususu bazo vivre na bango sel eza na bango très bien ko leka mwasi oyo eza na kati ya ndako libala eza na mobali mususu avanda na yeye moko eza na ye très bien aya ko bala mwasi moko boya donc mwasi asambwisi na avenir moi abimeza te likolo ya mwasi mwasi abima soki na batu nyoso to bakoma olakisa mobali wana misapi mais soki azalaki na yeye moko balinga continuer na valeur na ye eloko mama bijou d'or alingi aloba yango wana donc to tika koloba n'importe quel to tika koloba n'importe quel makambo to tika koloba ko raisonnera mabe to raisonnera très bien hein libala eza nango ba compromis nango kaka ke oui il faut mutu azala na mutu mais mutu ngo na ozala na yaza nani naza ko s'engager na nani na kwa ko s'engager la mutu moko boye donc azana e demo aya baby sur le makambu do ebande ko marcher aya silisi yo penza kitiso tina mabele na kwa ko engager la mutu moko égoïste donc alingi famille na yete alingi famille na yote ka famille na ye ozala na ko mela ba kisi to ko ko mela ba kisi ya tension parce que mobile atiaka à l'aise te wana ki valeur azopesa o yango wana avant au bala il faut yeba nani nazo bala ye malgré to yeba raté ba surprise ke de kozala na kati ndako libala mais il faut ka kosenga volonté ya nzambe esala eza ya batu musu ba changer eza ya batu musu ba changer na bango te olobo lembi mutazo changer te donc na lingi bino bingi bozala toujours na bidor suivi bozala jamais de si mama bijou d'or na lobi kala mingi te nazo se préparer la bete la no lisolo de ko la biso moko ya mwasi abenganga partir à Congo lobi mama bijou de ko la biso mobali depo akende poto akoma kaka eloko nyoso to ko senga ye zela madame aya ezala ranini mama bijou ndeko la biso wana mama papa teka lopango teka ndabo lopango na ye pona ndeko na biso na kende poto depo akende azonga lisusu te a contribuer à la famille taper ça biso eloko te donc eloko nyo surtout ka madame eloko nyo surtout ka madame mama bijou za la nini au juste mama bijou oya ko solola lisolo wana kala mingi te mingi pesa la bino moko mibali parce que pourquoi ko ko matina niveau wana eloko nyo surtout faut opesa sa famille il faut moi ça pesa corps pourquoi malgré balobi 1 plus 1 égale 1 non soit place na ya autorité parce que quelque part yon mobali wala yo quelque part ozo bebisa do bolingo ya entre famille na yo na mwasi na yo parce que ba olinga ete et puis ce peut moi ça va libérer facile c'est bon mais ce qu'on moi ça va pesa répéter ozo mona te ozo lukela moi sinon ba problème nyoso toi dango tozo lukalika mo ya valeur ezate ke ende mobali mto yo pesa nga valeur ngamo ifena za déjà na valeur na ngala uti na ngepa na biso et pas outil la valeur na pas na bango après tant que tu sali couple moko zupa par rapport moko za mutu a valeur moko za mutu a charisme yo mobile ozo sopa na partout place nyo surtout ma veille ozali hein ba milo mususu il fallait pas okota yo zo kota ndenge na Congo ala ta mususu mobile penza responsable au cas mo kota ta mususu na banganda ba diamba est-ce que batona ba milano ba diamba ne sika mo banga mo sina non zala na charisme sombara nini na wana eloko wana mbela ngata yo moko par rapport eza ba bloko mingi sili sa muninga o ozana ye yo zo ye bate yo zo sana o mabe mais muninga o yo ozana ye a aussi la valeur normalement il fallait ye moko si la valeur mais là tarana mwasi et là tarana mobali mabe ya moko mususu ala elatie mususu a komi mal à l'aise mususu valeur ezali susu te parce que yonde muto sala donc yonde muto si sa valeur yo tata mo bolinga na okaba maleo ba bloka ya libanda
Est-ce que si on est collé aux mariés, est-ce qu'on est collé à chaque fois? Bah, tu n'as pas ça à moi, sinon valeur. Je crois pas. En tout cas, bande konanga bo za toujours na bido TV bo za jamais de si mama bijou do nga ya ka ko na ko solo la ba solo bo pesa ezala ba biloko mingi to solo bango mais to ye baratina na ngote parce que avant muto apesa yo valeur yo moko déjà il faut za na valeur donc valeur wana to za na ngo biso moko ngata nazo kene ko bala na ke ko bala obe na bali na ça déjà na valeur nanga tant on coûte la biso mi bale ya na valeur na valeur na to sali bombe to sali couple moko ya kitoko par rapport nazaki na valeur te nazaki na donc sans valeur na ki ko kota na ndako ya libala mama bijou lobi mingi ba adaptaka misusu ba adaptaka te nga mwasi ya libala donc na camarade kaka ba camarade moko ya mitu ekufa na kende akosala kala makambu ya mabe na bimara na batu nyonso to ya veni na biso mobali na batu bakoma ko tchatcha ya misapi na bakoma ko tchatcha ya misapi na nzela bo bapesa ke sous respecter batu bakoma ko manquer pour nani parce que moi ça si ça mobali na ye valeur donc babiloko wala yo surtout il faut biso to ye baka yango pona to lo barate ke lo kumu ya moi ces ali donc pour ba pesa au valeur il faut ça na mobali nani mobali yango nani mobali yango nani ye mo kuta sana valeur ta yo pe ba yo pesa nga valeur pona ye je crois pas mobali yango ye mo il faut ça na valeur ye mo il faut ye ba eloko nini o yazo sala parce que buzoba na ye ko ya ko lata moi ça na kati ya lopango mabe o yazo sala ngona moi ça na kati ya lopango ya ko mama la leza ya aussi la valeur yango wana mama bijou do na ye ko solo la yango vraiment to ye baka donc to ye ba deli to ko employer ba mwana ba mona biso ya ko loba ke libala epesa mtu valeur si libala epesa mtu valeur penze ezalaka ko ezalaka mtu mo boza moi si mo bazaki na ye loko te azaki na ye loko te abali penze mobala moi si mobala ya nourrir ya memie na ndaku da ye abala ye apesa mbongo na famille donc ozaki na ndengwana batu mususu kutu bakaza ko bala to bali ou bien olongwe pete na ra ya ba célibataire komi marié komi responsable donc ozu penza valeur o mokile ko ko pesa ote na libala na ozu valeur batu komi ba wow en tout cas bala comme penza na valeur ou bien ozaki na pamba ko bimana n'importe quel mutu dépôt bala okoma poser okoma bien okoma na valeur. C'est ça, ils ont babilo comme sous comme ça, aux aki na pamba ka aboye grâce à mutuana okoma na valeur. Grâce à libala wala okoma na valeur. Ta mususu pe pamba wana ezalaki wana pa bonoza ngata mususu mutu akoyiko chayo posé. Mais oyiko zwa mutu moko atio posé, donc mutu moko atio posé a commission apesio valeur apesio lokumu. Lokumu ota mususu mokili ko pesa oteme mobali apesio. Na ça bon maman bijou do akoyiko loba mais za teke kaka ke libala dem te pesa mutu valeur parce que mutu muso azana e poubelle mutu muso azana e toilette penza ya nini mais akoki ko zwa valeur te ata bo sali akoki ko zwa valeur te ata yo mo so sali mobali mo ya zwa valeur ezate parce que abotama na e bongo ya maman bijou do alobi valeur a mutu to utaka nango epa na biso valeur abutu to bota maranango banda mama na abota o valeur abota na valeur abota na dignité olinga n'importe quel buzo bate eza ya mutu mususu accepta buzo ba facilité eza batu mususu ba zalaka na bango buzo ba yo surtout aza kontima oui azaka place buzo ba place ya zali place ka ba bêtise place ya zalaka mais eza mutu mususu eza facilité pour kota na buzo ba wana donc c'est ça. Donc valeur biso moto pesa na valeur avala ba bala yo mi pesa valeur valeur ozo mi pesa na kati ndako na bino yongana ndoko mema na kati ndako libala ezate ke na kati ndako libala ndeka mtu kupesa o valeur no banda déjà kozwa valeur na kati ndako na bino ubandi kozwa na valeur ubandi na kozala donc koboya buzoba mi pesa respect batu po ba batu ba pesa o respect yo il faut mi pesa respect. Soko sali bongo tango ko bala ozana problème te mobali tamsa linga bunga yo mo so yipe kozongisa ina nzela mais par rapport yo mo d'abord qui déjà sans valeur oyebi déjà oyebi omi yebité tango ke ngokuta na mobali mo aza sous poubelle boko sala ba poubelle na kati ya couple wana couple ne za la valeur te eza ba couple obso za nango sans valeur bozo le kana nzela we bokansi boza na valeur mo bola valeur te. Eza un couple pour ça na valeur baza ba exemplaire ba couple bien baza pe mingi
baza vraiment na valeur. Mobali azopesa moi si valeur, moi azopesa mobali na valeur. Donc baza na dignité, baza bien. Donc nalingi bino mingi botala ndeko na biso moi si en tout cas sololi kitoko à partir étant na yoki natali vidéo wana après na ekoloba non 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 ndeko moko ya moi si pas ça tout na question na bi mama bijou est-ce que liba le pesa mutu valeur? Oui, liba le pesa mutu valeur surtout so zaki no likolo ozaki na yo fimo ko zaki na yo likolo tam so zu mobali à partir ya mobali wana okoma na valeur penze ya malamu o mukili koki ko pesa yo mais par rapport ya yo moko pe il faut za déjà na valeur avant que nenda kwa libala botala ndeko na biso ya mwasi après botali ba publicité ya biso à maison du passage mama bijou d'or à lobby so ko s'abonner na Bidor TV s'abonner na Bidor TV fina prochaine notification pour la biloko tout mama bijou d'or banda kotia et comme la na facilité so mama bijou ngali avant obeta masola bo na mona abozela mo sans polémique na pesa na ngaka conseil mama bijou lo baso na lobby mabe olimbisinga mais vraiment nga na yebi bongo na yebi te ngapo na ngala ko ndimaka ateke o libala ka epesa mutu valeur non mobali mozo bala ya beta koma kofi na miso abatu ma kofi mobali wana tuta kayo na miso ba famille na ko finga yo est-ce que wana vraiment qui valeur au peso hein mobali faut pesa moi sinon valeur balobi valeur à moi c'est l'équipe sac ya mbongo valeur à mobile eleki saki ya mbongo donc bozala na ngote soki bolingani so bozo pesa na valeur bo pesa na respect ezala kitoko makasi par rapport ata bozana bomengo bozana mbongo mais mobile a pesa valeur te mobile azoyeba te ki a place ofa mwasi nanga lekaka tikana na sala eloko te pano ki kosilisa valeur na ye mais mobile azoyeba ngote mobile azoko se contrôler te place nyonso tout yo leka mobali azobebisa na ye mobali so abandi ko finga o lelo ti lo ba otikate mobali so abandi ko bimisa sekanda kuna bino batu nyonso tu ba yeba ndeli bo vivaka mobali so abandi ko critiquer yo donc akoyeba te ke wana nazo critiquer za mama ya bala nanga wana nga la bala ye ayebi yango te ko critiquer moi si na ye pamba ko finga moi si na ye batu moyeba peso valeur ezate o nyonso tu bosala ki lelo bosali yango lelo lobi batu bayebi nyonso ok ba donc ok bite kaka même jour asa bengi mutu mo pona ko yebisa na ndako na biso salama ki boy donc mobali azopesa moi si valeur te comme moi azopesa mobali valeur te donc ba valeur biso mo faut tozala kanango po ça la bien donc la lingi bino mingi botala moi image muke ya ndeko na biso mo ka moi sa sololi kitoko lobi ba église hein de mutu tam se pe tia pe batu pe na ba erreur pona ko loba na batu ka ke libala epesa mutu valeur il faut bo expliquer mutu batu malamu bo expliquer batu malamu donc pour batu ba comprendre so ozalaki na valeur te ok na ndako libala il faut zala na valeur il faut que nous kopesa moi il faut que nous kopesa mobali na yo valeur parce que valeur ya mobali valeur ya mobali ya mobali donc yo mo si na yanda ko so pesa valeur bato mokili pe ba pesa e valeur ndenge mo pe mwasi soki yo mo mobali opesi mwasi na o valeur bato mokili ba pesa e valeur bino mo refu poza la na ba valeur na bino o eto utaka na mo pa na biso to memi on pa ya ezaka loko la éducation avant ba éduquer d'abord tam so ki d'abord ozoki mo ndambo éducation a bien pa na bino tant on na libala mobali pa a éduquer et ça li bien par rapport aux a éduquer aux na éducation tamu kete mote mobala na ozo musala makasi pona osala pona photos ala déjà ba éduquer na banda ko na biso photos ala déjà na ba valeur na libumwa mama ta bazo boto déjà na valeur na yo donc tant ba robala yo en tout cas ko sunga pe mobali na yo. Donc mama bijou d'or na teli bino ndeko na biso ya mwasi bokende boyete na suka vidéo botala ba publicité na biso nazozela yo ndeko zotala nga benga nga sala réservation maison de passage na biso o kozala jamais desi mama bijou lo biliso na lisolo beta mandingi nango o vraiment il fallait ka to pesa monda ba conseil pour na batumi ba ebate donc valeur libala pesa mutu valeur mama bijou boya ngote na ndimi na lobi oui et pesa mutu valeur mais valeur to bota mana botala ndeko na biso ya mwasi et puis tokutani mbala sima mama bijou lobi pona osa o rataka te ta muso sa bona mo fina prochaine notification te
il faut poser la maman Louise a s'abonner na papa ando ya ba fina croche la notification biloko tout maman bijou d'or atiaka et comme la bango la facilité surtout la pesimbote ma petite sœur Sandrine na Hollande ya mikolo belé na bwaka yo en tout cas yo bisou yango na mwana nga maman Yvette okunji na Hollande. Donc maman Yvette okunji na Hollande ba bisou na ba mbote na yango yo na moni ma copine Maggie na Belgique ba mbote na yango yo na moni ma copine Bijou la Blanche ba mbote na yango yo na moni ma copine maman Pélagie na Kine ba mbote na yango yo ba mbote na ba abonné na nga tout o bopesa nga confiance o s'abonner na Bidor TV maman Bijou d'or alobi ndi makambo. Ce ba olobela ote se que toi na ezika ce ba olobela ote se que ozala até na mokili avant dans na mokili baloba ni lisusu nzeta mbile basa so bakati ekole pe ava babwaka ka libanga na manga o etela mango ya bien yango nde bato babwaka libanga donc yango na mo makambu soko s'abonner na invité au s'abonner na Bidor TV tala émission na biso tina suka na tiende ko na biso ya mwasi makambo alobi en tout cas maman Bijou d'or alobi nga penza na zwi yango ndenge maman Bijou d'or alobi o zwi yango zwa pe lisusu ya ndeko na ya mwasi tala ba publicité na biso na suka maman Bijou d'or abi nazo zela yo ndeko ozo talanga benga nga pona kosala réservation na biso na maison de passage na biso ozala jamais d'ici mbote na ba mwasi nyonso te sika bozali Bijou moselinga bino mingi na tieli bino ndeko na biso ya mwasi et puis botali ba publicité tokutani malasima là sur le mariage et tout, il faut qu'on en parle parce que c'est un peu chiant cette pression qu'il y a sur le mariage. Jusqu'à, il parle tellement du mariage, même la société te projette que si t'es pas marié, t'es pas normal. Être célibataire, c'est un peu chelou, quoi, tu vois. Alors que les choses de la vie, c'est une décision. Peut-être t'étais dans une relation, t'as dit ok, stop. Ouais. So, ce que je trouve pas normal, c'est que ils disent souvent qu'en fait, les balles à épée, ça a moins si valeur. Mais c'est de quel mariage qu'on parle, en fait. Il y a des femmes qui souffrent et il y a des hommes qui souffrent dans le mariage. Je crois que Mobile Yohana Zana valeur. Il y a moi qu'on appelle Lucifer. Le genre de femme qui n'apprécie jamais ce qu'il fait, qui l'insulte quand il y a des problèmes, qui, tu vois, pas qui l'attrape dans le corps. Donc, il y a une relation toxique. Est-ce que ce genre de mariage, c'est ça qui donne de la valeur? C'est pour ça que c'est intéressant quand tu dis qu'en fait, c'est pas le mariage qui donne la valeur. On a déjà de la valeur à partir du moment où tu es dans le ventre de ta mère et que Dieu il a formé des plans sur ta vie, tu as de la valeur. Et ça, c'est une chose aussi que l'Église doit arrêter d'inculquer aux gens parce que c'est eux qui ont poussé aussi beaucoup de gens à se marier à cause du fait qu'ils ne peuvent pas être dans l'impudicité. Donc, les gens vont se marier, mais il faut voir dans quel mariage ils ont. Sur Internet, tu montres la bague, mais dans la maison, il n'y a que Dieu qui sait si tu es vraiment dans un mariage. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? C'est quoi le mariage? Exactement. Est-ce que le mariage, c'est juste d'avoir porté la bague? C'est juste d'avoir mis la robe blanche que tout le monde voit que oui, toi, tu es marié et donc tu as de la valeur. Mais si on te tabasse chaque jour dès qu'il y a un problème, tu es rentré à l'hôpital, tu as perdu ton enfant parce que tu t'es fait tellement tabasser, même quand tu es enceinte, le gars te tabasse. Mais tu es marié. Est-ce que tu as de la valeur? C'est ça. Alors, pour définir la valeur, il faut redéfinir, comment dire, le mariage. C'est ça. Il y a des gens, comme on disait tout à l'heure, ils sont rentrés, comment dire, dans des relations sans aller vers le mariage. Ils n'ont même pas le savoir-vivre, ils n'ont même pas, comment dire, cette chose-là, comment on appelle ça, aimer. Parce que tout à l'heure, on disait que il faut aussi s'aimer soi-même. Ce que tu veux pas qu'on fasse, ce que tu veux pas que l'autre te fasse, toi aussi, il faut pas que tu le fasses. Aimer les uns les autres. Déjà, ça part toujours d'amour. Ouais. Mais si toi-même, tu n'as même pas reçu l'amour là quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu vas les donner là-bas? Ouais, moi, j'ai envie de me marier. Tu viens en fait avec tu viens en fait dans la vie de quelqu'un avec un objectif. C'est ça. Qui est cette personne qui est en face de toi? Est-ce que tu la connais? Est-ce que vous avez assez parlé? Donc, toi, tu as un projet, tu veux juste l'accomplir. Pour toi, en fait, la stabilité, c'est d'être marié. Mais la stabilité, c'est d'avoir la paix. C'est ça. La stabilité, c'est d'avoir la paix. Tu peux être marié, mais tu n'as pas de stabilité. Tu peux être marié, ta meuf, c'est une grande aventurière. Tu peux être marié, ton gars, c'est un grand aventurier. Mais qu'est-ce que c'est le mariage? Maintenant, l'Église doit essayer de reparler de ça, de parler aussi d'amour, c'est important. De parler, voilà quoi, de stabilité, quoi. De valeur, s'il vous plaît. Dites-nous qu'est-ce que c'est que la valeur. Exactement. Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Je ne pense pas qu'il parle qu'aux femmes mariées, non, aux hommes mariés. On essaye toujours de complexer une autre partie par rapport à l'autre. Exactement. Tu sais, des fois, les célibataires, quand on regarde comme ça, mais il y a des femmes mariées qui m'appellent, il y a des hommes mariés qui m'appellent. Mais je me dis, mais Seigneur, Bazo, souffrir. C'est ça. Moi, seule dans ma vie comme ça, je me dis, waouh.
il faut que j'ai l'homme de ma vie. Parce qu'avec l'homme de ma vie, ça ira. Les plans de Dieu, c'est vraiment une bénédiction. Ouais, Mais quand j'entends c'est d'autres ça. couples de mariage, je me dis, après, ils se disent avoir de la valeur. La bague que tu as mis, elle a coûté combien? Sur quoi tu te bases quand tu dis valeur? Valeur par rapport à quoi, en fait? À toi. On est ignorant, en fait. On rentre dans des choses, dans des situations, on ne sait même pas ce que c'est, en fait. Déjà, quand tu ne comprends pas la C'est ça. définition du mariage, je ne vois pas où est-ce qu'elle va être la réussite. Je ne sais Exactement. pas ce que c'est que l'amour, je ne vois pas où est-ce qu'elle va être la réussite. Parce que même au niveau de l'amour, Dieu, quand tu regardes dans sa parole au 1 Corinthiens 13, il t'explique ce que c'est que l'amour. Exact. L'amour est patient, l'amour ceci, l'amour cela, tu vois ou pas? Ouais, Alors, c'est-à-dire que quand tu as la parole de Dieu, tu as la vérité en face de toi. Tu t'analyses, tu changes tes exact. pensées, tu renouvelles en fait ta manière de penser. Exact. Parce que l'éducation qu'on a reçue, comme je disais hier, dans l'éducation qu'on a reçue, il n'y a pas que du bon, il faut dire la vérité. Parce que quand tu as Exact. fait partie d'une famille où ta mère se faisait tabasser, tu es éduqué pour te dire inconsciemment que la femme est inférieure, elle peut se faire humilier. Toi, en tant qu'homme, tu vas te dire, OK, je peux tabasser en fait les femmes. C'est ça. Alors, est-ce que dans l'éducation, il n'y a que du bon? Quand tu as vécu, comment dire, ce genre de choses. Aujourd'hui, je fais un grand travail sur moi-même et je peux te dire que la frustration, elle est là, elle est réelle. Bien sûr. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo zona bila rebutige. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Oui, appartement na biso oh mama Bijou alobaka appartement simple. Toza na 2 sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali na appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama Bijou soki akoloba $20, oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que
euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 dollars par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 dollars par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 dollars, zwa yango penza na valeur ya 15 dollars, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou, benga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.